Bandeko babolingo mbote na bino baibo misana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo pona kopresente bino ba émission na bino obo misana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission obo misana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Mama Rosalie Lokosu nazui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pona kotalisa na ba peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona kopesa bino basango oyo etali mboka na biso République démocratique du Congo pe kopesa bino basango oyo etali ba diaspora congolaise oyo bazali libanda ya mboka pe basango oyo etali bana oyo bavandi na mboka Europe ba congolais oyo bavandi na mboka Europe oyo tango nyonso tu basango ezali kokomela biso pe biso tokozanga te pona kotalisa na mokili eloko nini bato bazali kokanisa na oyo ndenge mokili na biso to biso ba congolais tovandi libanda ya mboka ndenge nini tozali kotambola ndenge nini maloba na biso ezali kokende pe ndenge nini tozali kokanisa pona mboka na biso République démocratique du Congo. Bandeko babolingo lelo tokolobela bino basango minene oya kafu lelo tokolobela bino ba makambo oyo pona kotalisa ba politicien congolais oyo to ba opposant congolais oyo bavandi libanda ya mboka tango nyonso tu bazali kolekisa ete bango bato bayebi mingi bango nde bato bazali kotalisa bato ba théorie pe balobi ete soki bazwi Congo boko tokomona pratique kuna na terrain kuna na mboka mais tango tozali kotala makambo ebele oyo ezali koéchappe bango bazali koyeba te ke tozali koétudie ete bato wana bazali bato oyo ata lelo soki bapesi bango Congo eloko ya malonga ekosalama te po ete bazali kaka bato ya maloba na maloba. Bandeko babolingo lelo tomekaki décortiquer bapense to bamakambo ebele ya bapoliticien congolais oyo tokoyebisa bino lelo pe tokotalisa bino po ete boyeba ndenge nini bato oyo bazali kobinisa biso badansi ya mayebo oyo balingi ete bameka kozongisa biso na système ya deuxième république pe bango bazali na ba ide na bango oyo balingi nde bazwa ba intérêt na bango na kati na mboka na biso République démocratique du Congo pe bazali kokosa ete bango bazali na souci ya peuple nzoka bazali na souci ya peuple te kasi bazali nde na souci ya kokende na Congo po ete basenrichir po ete bato babanda komona bango pe balobela bango pe bango bazali koyeba te ete peuple oyo azali na République démocratique du Congo azali na besoin ya vie sociale ebonga makambo ebonga misala esala ekoma ebele na Congo bato babanda kosala pe bato bazongela vie na bango bazalaka na yango ya kala tango nano président Kasavubu azalaka na bokonzi na mboka na biso République démocratique du Congo. Mais pona kotalisa bino makambo oyo etali ba politicien congolais tokobanda nanu na politicien congolais moko oyo ayebani awa na poto azali opposant wana azali moto oyo alobaka mingi ezali na bato mosusu kutu basurnoma ye Atalaku Levier Atalaku po ete aloba apema te pe soki azali koloba basoi meme ezali kobima na monoko pe ezali kokwela journaliste akipa te aza kopupola kaka koloba baninga bazalaka soko ozali koloba boye basoi na yo ezali kobima kokwela ka journaliste na elongi to na elamba ya journaliste
okangi nanu mwa pe movandi nanu mwa muke po ete journaliste pe azwa ta apangusa mwa bambuma ya basoyi na yo wana ezali koloba pe ezali kokwea na nzoto ya journaliste mais ye aloba tala nsima te. Mais soki bolandeli vi na ye bandeko eloko moko pe ya malonga na Congo asali te. Banda kala kaka koloba ete yenda yebi nyonso. Yenda azali moto ya mayele koleka bato nyonso na Congo. Pe ye pe moto azali koluka ete Congo na biso wana ezala divisé ba Congo ekoma pays Kasai les deux Kasai ekoma pays Shaba ekoma pays donc yende moto azali penza na ba idée wana. Mais soko tali malamu makelelo ya chaka eloko pe ya malonga na Congo atika te. Mais bato tozali komona bayaki koluka vi na bango na poto bazwi mwa bambongo ya mike lelo bango na bamisusu bake na Congo pe ba créer ba emploi ba engager pe ba congolais ba famille ebele komi kobika sima ya bato wana. Mais ye kaka makelele na ba poto professeur Chikudia. Mais soko landeli professeur wana oza komona kaka ete vérité ezali pe kati na yete. Yaza kotalisa kaka bato ba théorie ya makambo etali Congo. Bandeko, professeur wana ya yebaka na ye kaka makambo nyonso. Ata otuni ye makambo ya ba fourmi, ayebi meme masolo ya ba fourmi. Okomona ata soki oza kotuna ye ba masolo ya fourmi, ayebi meme tango ba fourmi bazalaka na se ya mabele makambo nini basalaka banini, alors que ye azali na libanda ayebi na kati na lidusu wana te o ba fourmi bazali kokota makambo nini bazali kosala kuna na kati. Mais soko tuni ye kaka professeur Chikudia ba fourmi wana esika bazali kokota bazali kosala nini, akomona ale abandi koloba ba fourmi wana ndenge bazali kokota boye bilobela mwanza tata oyo. Ye kaka moto ayebi makambo nyonso. Etikali moke bokoyoka kaka o professeur Chikudia yango akomi pasteur, akomi pe ko prophétiser, akomi ko pesa ba prophétie. Po ye kaka moto ayebaka makambo nyonso. Bandeko, tokolakisa bino ko po totalisa bino ete professeur Chikudia azali moto oyo babengaka alo oyo penza ya bilobela mwanza ko ye likambo elekaka ete makambo ya Congo nyonso ye ayebi yango. Même ata tango Mobutu azalaka maladi, tango Mobutu azalaka maladi azali na hôpital, ye alobi ete asi ayebaki basi bainformaki eke Mobutu azokufa kala te, asignale bato na alobi bandeko boya to forcer Mobutu azokufa kala te, kaka ye moto ayebi. Et puis négociation esalamaki entre bato F Delta na Mobutu po ete bakende kokutana na bato ya Utenika. Oye pazalaki na kati ya négociation na bango pe mtu basalaki yango. Mais tomeki ko décortiquer ba image oyo elekaki na bato Utenika to lukata mutu ya professeur Chikudia. Totikali komona yango te. Totikali komona na biso professeur Chiku te. Kokamwa bandeko. Donc ye bagaganga makambo nyonso. Donc professeur Chikudia azali congolais moko wa mibengi opposant kokamwa. Balobi komona ta mususu ngeta ndeke moko azalaki likolo ya nzete. Oyebi kaka bandeke ndenge bazalaka kaka ke omona telemine likolo ya nzete. Soko yekaka professeur Chikudia tala ndeke wana makanisi na ezali nini? Makanisi na ezali ete mikolo oyo mwa bambuma oyo bapesaka bango ediminie azali kokanisa soki akoki kochange mboka ake na mboka mususu mpo akende koluka bagraine oyo akokolia. Professeur Chikudia ye yebaka kaka makambo nyonso. Et puis ye pe kaka moto azali wana kofinga président Kabila koloba n'importe quoi, mais makambo président Kabila sali na Congo ye banda koganga makambo ya politique banda kala. Totikali komona ata ndaku ya pamba ou bien building moko boyarse atongisa na mboka na ye na Kasai, rien, zéro. Mais makelela wa somo ye bakakaka nyonso ayebaka nyonso. Et puis balobi ete ata soki ntango mosusu komona mwasi na ye aza kolamba okomona kaka ye salekaki na cuisine aka fungoli nzuka tele bien eloko boyo tiaki donc alingi contrôle wa somo.
balobi pe na likambo ko konte misuni azali somo lisusu ki dictature na ye ekenda partout ekotati na makambo ya cuisine meme balobi ete kokende kosomba ndenge ezalaka ke mobali apesi mwasi mbongo mpo mwasi akende kosomba basha kosala babiloko banini balobi soki mwasi na ye akasombi babiloko okomona koya aza kokontrole bafacture balobi somo ebongo mutu ya boyeboye bisa biso oyo azolandela mwa basenti ya mike bambongo otindi mwasi na wenze oza kotelemela ye mpo alakisa yo ke lakisa eloko osombaki bo nde mutu ya bongo akokambela biso kongo ye akoluka nano abongisa nano vi na ye bino moko bomoni ete abanda makambo ya politiki banda kala ntango wana azalaka nano jeune me lelo ndenge akomi boye suki ya pembe ese ebandi kobima ye tala na mandefu suki ya pembe AGC epusani akomi kobanga ete ndenge AG epusani boye ekende komema ye na mbeba oyo ndenge balobaka mbeba akende kokoma pene ya liwa yango wana omoni professeur Chikudi azali kobunda makasi azali kobunda po ete akoma ta président ya Congo me ezali mpe pasi po ete atuka bato lokola baprofesseur Chikudi ya boye mpo bakongole bandima bato lokola baprofesseur Chikudi ezali pasi bandeko ezali pasi po ete na politicien mais politicien oyo deux fois te ye ayebaka kaka makambo nyonso okende boye ye ayebi makambo boyo ye ayebi ye ayebaka kaka nyonso jamais likambo erataka ye soki kaka babimisi mwa sujet moko ale professeur chiku ye wana afungoli monoko abandi koloba oyo yokaka mpenza Chikudi bonda so mpenza atalaku ya ba opposant congolais ye wana kokamwa bandeko kokamwa